Maman Nicole Yefa, Moïpe Sansa, émission Kitoko. Sokende wapi? Charles Okoto, Dieudonné Imambe. Alino Bobo, Naila Gauthier. Bonsoir, Mbote Mingi Balandi, émission Tozo Kende Wapi. Vraiment, na sepeli Siskokuta Nabino, ça n'est pas place vous allez. Et ça, bon, maman Nicole Moïsanza. Émission Tozo Kende Wapi, et ça pour un changement de mentalité. Et ça pour permettre biso to avancer, to progresser na kata mentalité moko ya malamo. Alors, na l'équipe vraiment pour na kosa la point. Sur makambo etali mboka na biso parce que na kata émission nanga na lobelaka nyonso tango nazoloba pour changement de mentalité, d'abord pour notre communauté, pour tous les Africains, et il y a bateau bazo comprendre ma langue lingala et vraiment ils a pour tout essayer un peu quoi avancer mieux. Bonjour papa Paul. Alors n'a que ça la point sur la RDC. Na situation oyo actuellement ils koleka na mboka na biso Congo et puis na ndenge ya retour il y a Jean-Pierre Bemba opposant ya Congo et vraiment nazo sala point oyo par rapport ya biso surtout ba congolais et surtout ba oyo pe baza libanda parce que biso oyo tozan libanda. Ma point de vue na biso est très important malgré na yo karape toza na droit ya pour voter mais biso toza na droit pe ya kobaksa un plus ndenge lelo na libanda mouvement ya diaspora et c'est un peu encore ko réveiller même bandeko oyo bazalaki na poto awa ba congolais yo bazalaki awa na diaspora bazalaki misusu bazalaki ba inconscient. Alors le col biso na diaspora to votakate mais et jouer rôle makasi na RDC même pour na essayer ko lamusa moi muke ba opposant oyo bazolinga kobunga vraiment na diaspora bazo zala vraiment éveillé naza ko mélanger te na ebike to za na bato yo baza déterminé balembakate bazala ka vraiment corrompu pour na mbongo te juste baza na besoin ya changement. Pour la vie sociale, surtout vie sociale, na kati ya mboka c'est très important parce que yango ezali vraiment des bases makasi stabilité ya mboka ifandaka sur vie sociale. Alors comme na RDC vie sociale les a déjà négligé, voilà ce que bandeko baza na kati ya diaspora ba oyo baza libanda ya RDC ba misusu ba comment ko leka na internet ko sala ba vidéo tozobela biso nyonso ko sensibiliser ko laksa commande mundele aza ko essayer ko aider bana mboka na ye mundele aza ko vraiment na souci ya peuple na ye yango biso pe ba ndeko na biso ba congolais tozawa moi un plus wana tozokotisa na kati ya diaspora et puis yango pe lisusu tozomemango vers ba opposant vers ba ndeko pe baza kuna na mboka na biso na bled il faut ba comprendre que makambo ese e baluka vie ya lelo ezalaka boite malgré na ba congolais nde bazolesa plus ba western union ezokende mais na ngina sala mwa muke poya nzembo frère na biso ayebaki ezalaki message makasi bana Congo to simba na makasi toyokana la majorité to simba na makasi pona Congo elonga mais sikoyo ba congolais ba oyo vraiment que bazolinga Congo elonga te c'est des congolais ya RDC. Donc il faut pas même lelo attaque Kabila à Longwe mais ceux qui congolais ne comprendre rien que d'abord c'est la RDC d'abord ils ont affaire il y a qui tribalité ils ont affaire parce que biso tozo défendre oyo yé aime sous tant reçoit pouvoir biso to reçoit parti na biso tant rolongwa na mitu ya ba peuple surtout pe ba o baza na poto surtout ba to boza na poto oko wele la tege non parce que opposant moko yebi azana azotia mutu pona na ki candidat aime sous yo reçoit poste mais yo zara na poto oyebi déjà elengi ya mbongo msusu okoko simba $3000 $2000 msusu $1000 oyebi déjà elengi ya mbongo mais souci ezande
koluka nanu bato oyo baza sikoyo oyo baza na Afrique kuna bayeba PM suivi ya mwa ya malamu oyo yo muto oza na poto oyebi. C'est ça eloko misusu bato ba misusu baza na diaspora tango azo défendre opposant to tango azo aye na parti politique moko ye misusu bazo comprendre te maintenant sikoyo nakomi komona ke biso ba congolais ndenge nga nalobaka ngo clair ke ba congolais misusu je mélange pas parce que l'émission n'a pas mélangé raté mais ba congolais misusu ba yebi eloko balingi te. Tala Jean-Pierre Bemba asali 10 ans na CPI kuna RDC to leki na ba étape ebele avant même ya Titi akufa ba occasion ezalaki ebele ba occasion po naza choqué ya komona bande commission sur internet oh Jean-Pierre Bemba asali plein na ndenge azongi mais soulèvement populaire il fallait profiter kaka wana pour na Kabila akende mais biso ba congolais tala peuple ceux oza na irresponsabilité kota ya la kaka part ya mutu moko koza la consciente que non ngape naza na droit to naza na implice ya kopesa wana. Pourquoi il faut kotala que non parce que journée Jean-Pierre Bemba zozonga na famille na ye il fallait soulèvement populaire et salama loko la salité ba peuple na biso congolais au lieu kutu na ba internet ba misusu ba yeba teke toza na ba rwandais ba misusu ba yeba teke non ba ougandais ba misusu ba lingaka biso te oyo ba lobaka même que non le linge sale c'est lave en famille mais ba oyo suko ya biso moko ba congolais oyoka ona misusu azo critiquer kaka ko critiquer kaka na de kokoma ya ndeko na bino. Alors bana Congo boto simba na makasi est-ce que Congo na potelema est-ce Ougandais Rwandais akotelema sango lelo Kabila oui tozo ko akize mais Kabila lelo soka kei soki congolais même ngana zoba même ba oyo baza na diaspora ba oyo baza na diaspora ya on a ko poser ndeko mo question na bindeko plein oyo zolo ba ke Jean-Pierre Bemba sali plein pour rien parce que soulèvement populaire il fallait battre profiter. Est-ce que n'a pas opposant oyo tout ba ça la plein est-ce que Jean-Pierre Bemba surtout aussi pauvre ya Titi ba plein boni pauvre ya Titi à ça là. Bonsoir ma belle Patricia ba plein boni ya Titi à ça là. Félix Tshisekedi a wutu soki na mboka monko ba plein boni ya sali. Pourquoi soulèvement populaire est quitté? Pour le moment, que bande de biso ba congolais ba misu ba comprendre. Ba misu ba zo défendre bato, on les ba défendre nan surtout yo muto na poto. Oyebi na simba $3,000, $2,000, $10,000 na vivaka bien. Mais ko wela nan tobité na zo défendre kaka parti, na za sentimentaliste kaka pour un parti. Au lieu que to ba kenga déjà si na comprendre déjà et si naza déjà na étape moko déjà vie moko na nga ya social eza malamu ke bande konanga mais il faut pas boya ko sala ka ba débat inutile mais jusqu'à quand parce que là c'est nous qui est perdant eza ni Kabila te eza ni nani oyo ba bekolo mususu te eza biso ba congolais toza perdant na ba raisonnement o eza ba bidon na soit disant ba mususu oyo msolo bitin qui jalousie ba bengaka qui jalousie mal placé ba qui tribalisme moko eza ngatina alors que Congo RDC mutu oyo aza ko profiter nango eza kaka ba étranger parce que même biso moko ba congolais ba oyo baza na poto coucou maman Christine Maëlys de moi ba oyo boza na poto ya ona zo ba bandeko il faut ko tika ko ya na ba moment oyo toza na ba moment ya ba critique te bonsoir ndeko Grani parce que pona nini ko condamner Jean-Pierre Bemba asali plein bato basbimite bato basali mobulu te ba plein oyo esalami na RDC oyo même ya Titi avant paix à son âme ba plein oyo ya sali et que pour rien du tout plein oyo Félix Tshisekedi pour tout monde na kango même nanini Félix akena village moko boya sali plein bandeko oyo bazo soutenir Félix baza content bazo mona que non ah oui Félix président parce que il fait trop de plein oui mais sikoyo ba plein wana pona nini te kuku kana na ngai aimé a peponi ba mbote kana pona nini te ba plein wana tant Jean-Pierre Bemba zalaki da CPI il fallait qu'on sala quelque chose parce que na 10 ans oh Jean-Pierre Bemba sali plutôt ba 11 ans que Jean-Pierre Bemba ngaka zala surpris que oh Kabila kei mais il y avait des opposants oyo bazalaki na Kabila oyo bafani na Kabila oyo ba passer Noël bonne année na Kabila oyo ba passer ba Saint-Valentin na Kabila oyo ba passer ba bon moment na Kabila mais là il faut arrêter biso ba congolais franchement
parce que ndoki a congolais c'est congolais nga na lobaka na hypocrite te des fois na zo lobaka msusu boy pourquoi parce que to lobaka ka ke non congolais azo yebeso eloko alingi te mais la RDC c'est à vous ezala bato bazo soutenir Félix Tshisekedi ezala bato bazo soutenir Bemba bonsoir apôtre de Dieu ezala bato bazo soutenir nani oyo nani Moïse Katumbi mais le problème c'est la RDC donc moi na bino donc ndako na bino pays na bino na niveau ya ba Facebook ezate ke notre koya Bemba sali rien siko entre bande ko na bino moko bozo négliger bozo côté bozo la yo Félix yo ça côté bozo mais pas congolais franchement na landaki même nini moko ya lava azobake ba congolais la plupart ouais les lava mtelo bakabi mitu na beba na ba baza na poto na biso batoto za mitu na biso za malamu suste vraiment na vie ba congolais tous à un peuple oyo comme oyo baza même na diaspora wa bozo mona nde mindele ba fonctionner peuple a mundele ndenga azali même si ozali ko soutenir parti politique moko pour ton intérêt mais tant moi na poto donc moi na poto ouais la mbongo te moi na poto a silisa moi muke pasi azala faut que ozala quand même sérieux moi na poto ferme la porte asili ça moi muke pasi azala okoko ozala na ba facture ba mutu na mutu aza na choix na ye bazo forcer te que non ate moi il faut soutenir Félix Tshisekedi bonsoir maman kana na ma féliciter Nyongoni moi il faut soutenir Jean-Pierre Bemba Moïse oh nani mususu wana non mutu na mutu ngana respectera toujours ba choix ya batu c'est que nazo ko condamner ezake congolais azo pesa les devant son intérêt que la RDC parce que ceux qui congolais eux même azo soutenir parti politique mususu mais ayebi que non ngata que na moi na poto parce que là je parle na ba pour na ba na poto au moins ba mususu ba congolais mususu bazo comprendre rien comment mususu azo ko accuser ndeko na Jean-Pierre Bemba ke sur plein ndeko asali batukutu babimi na bango te mais surtout zongi na ba histoire c'est l'IDPS baza ba kolo ba plein bakolo ba plein ya titi pe à son âme a eu ba occasion na ye nyo surtout oh il fallait que ala sa Kabila mais asali yango te sikoy au moins que groupe bato oyo bazo soutenir parti ya IDPS au moins ba monsieur Swabi ababi ate il faut to juger to moins sikoy boye to comme sikoy ko juger du sous-neni parti ya MLC parce que bango to moni bango bazo sala loko te congolais ozo bunda entre yo mais na moni ba congolais to bunda entre ba étranger te congolais a bunda nanu entre ye mais ce qui est triste c'est que moi na poto asili sa passe moi muke yanzala ozo mona siko idéologie wana que tous les congolais quel que soit choix na yo sala ya parti politique il faut ça quand même na compassion ya peuple na ba ndeko na yo baza na bled parce que yo aussi ça moi muke passe yanzala mais ba système oyo ezalaka ya ba politique ya ba Facebook ngana zo sambela nzambe butu na moike nzambe Kabila wana vraiment azala nanu te pona ba soi-disant ba politique oyo ya ba Facebook ya ba n'importe quoi et si la kaka pour ceux qui Bemba azala quitté pendant 10 ans passés siko banani baza ba irresponsable eza ba oyo bazala ki wana na absence ya Bemba basali rien du tout Kabila kete Bemba il fallait kuta kutu tina 10 ans wana boyebi ke ba portable mususu ebimaka wana bakoko essayer bise à moins que bon prison na ye eza ke azana droit ya ba makamususu eza te comme ba mususu non mais comme ça la 10 ans ce que vous avez dit oyebi ata ba bilo mususu te oye bimi mususu atikaki mwana moko azalaki bébé akoli donc ba congolais il faut toi apprendre que s'aimer entre nous amour eza eloko moko oyo ekombataka binemi soki unité ezate na peuple nga eloko same ezolekelanga ke na diaspora awa bamisu bazo rêver nano ba poste ba propre intérêt mais non muto azalaka na mawa ya bato kotala na ba TV5 kotala bana oyo ba noir bana misu ba noir banzinzi ba olanda bango bazo lia ba misu bazo ba misusu baza wana asubi au sala kaka aza wana il faut salona une compassion
atozo soutenir parti politique ba misusu po balingaka vérité te peut-être même sunga na zolo ba vérité ba bité mama mo isanda ndanga zane yezo azo soutenir MLC azo soutenir menga elle susu ndenge wana tozo soutenir mwana mboka ndenge ngana yaka ko défendre la bité botu félicité il faut que soutenir tant moni même ata Félix wana aza mwana mboka mais il y a des gens oyo que non ba misusu bozo ko critiquer kaka bandeko na bino et surtout na réseaux sociaux bozo ça la force te ya ko accepter ate oyo mwana mboka Félix asale loko boy ate toza fier mwana mboka il faut quoi tika no botika nanu ba ko diminuer entre biso na biso parce que Rwanda ka mto seko po Rwanda yebi lingala Angolais ka mto seko po Angolais yebi bandeko na biso ata toza tolobaka mangala mais tango tali likambo ya RDC peuple nyo surtout awelelaka dignité honneur ya ndeko na ye pe pays na ye mpona nini bacongolais ebele bazovivre kaka na vie ya ba deuxième république na sens ke alingi kaka oyo aza na pouvoir mutu na nga intérêt surtout bandeko oyo mpe toza na diaspora. Quand on parle d'intégration, mais tout peut être aussi politique à Mundele. Mundele, monsieur, vous allez attendre moi sito, moi l'année wana. Mais côté monsieur, monsieur, tout ce que la paix va dire, monsieur, sous droit na bon liberté. Mais bande comme ça, congolais, tout ça simbi déjà à que oh wana pour aza mutu nanga to bo ete mutu rose la mutu na yo. Mais prioritaire c'est la RDC. Mais c'est dommage que ba monsieur ate Bemba absali plein mais soulèvement populaire et salamité. Monsieur somona te toza na soulèvement populaire ndeko monsieur sa fana na Facebook ngala Monica ka mboka ane ke mendeko osombi munduki wapi osombi eloko nini est-ce que l'objet ndeko na biso moko papa role ça zayi ko sala émission bi monsieur wana ayebeta place bateka kata biloko wana ayebi na yete mais azuka direct na yo afandi kaka mbala moko olobi kaka yo moko pe ndenga pe na aussi ça boy alléluia amen après yo moko kaka fandi lisusu eza misusu eza ba craquage mais aussi longtemps eza pe bandeko na bido oyo baza pe sur le terrain oyo bazo risquer tout oyo yo to risquer masasi te yo to risquer na yo tege non o lo kito moko na porte ndako no yo ke oko risquer te ba congolais faut ko tika ki mutema mabe entre bino entre ba sang na bino soki ba katinga awa wa isile ata sang ya mutamuki mesele sang ya une congolaise soki ba kati nani opposant mususu wana o azata na côté mususu ya parti na sang ya congolais eloko oyo même nzamba zo senga ebele bokozala surpris parce que soki eza envers ndeko na yo okoya ko soutenir na nkolobi ke bango deza to kumisa bango te parce que olio kumisa ozo kumisa mwana mboka oyo azo représenter pays na yo. Il y a des gens oyo bazo comprendre rien du tout. Ya on a na commune de komo ya bindeko so to lobi total ba plein. Tous les opposants wana oyo bango tout basala ba plein, n'est-ce pas? C'est pas Bemba. Mais 10 ans ozo monaki ndenge Bemba bimi wana sikoyo congolais nyonso tolobi te totala sikoyo Bemba mais non eza ba irresponsabilité mutu tout il faut être responsable il faut ozwa eloko ya kosala ngana landi interview à Jean-Pierre Bemba lobi non mutu o nyonso tokobi moposa tokotia ye maboko alobi bien tokotia ye maboko mais il y a ba misusu baza na mayele wana te même mususu alobika tete oyo ndenge aza boye aza nzambe na biso ye aza kaka opoza akokoma président biso mususu kuta azozala te souci te ke non soki nga nazwi te ndeko na nga wana oyo akozwa wana tokotia ye maboko faut langage wana ya solidarité ya unité il faut ezala parce que boza na souci ya sang na este ya Congo na Beni na Goma etika kotanga mais ekotika kotanga na force ya ba congolais nyonso. Quels que soient les partis, et la IDPS, ceux qui sont partis à MLC échoué, Batunyo Soufobotia IDPS Maboko. Alors, Aza Mona Mouké, Azali, Azali Kote Kaninyo, mais non, c'est notre frère. Aza frère Nabiso. Parce que ceux qui t'ont jugé, ma frère Nabiso, Bazana rien, et l'autre côté, parce qu'Aza Mouto Yebiye, bon, au moins, il se Nzambate Yabiso na Kabila. Parce que Kabila n'a pas outil de nulle part. Ma mission ce soit disant ma mission peut balobaka à terre qui t'a semaine il y a musicien na biso pour na kolobake ozo négliger mutu wana o parce que yeba que vous avez comme on est na kilote azo katisa mais nzamba sera toujours mutu dans les neya parce que yonde mutu zo mona yebo mais aza mutu ya valeur
tozomona namonaki mwana oyo Kylian oyo Mbappé oyo bazolakisa wana ndenge abandaki sikoyo lelo akomi grand start mais abandaki na net baje nzambe aza moninga na biso te nzambe aza na baraisonnement na yo te yo nzambe aza ye ngai eloko nazolobela c'est il faut koyokaka soni sur Facebook bacongolais eza na badébat mosusu eza inutile eza ya babuzoba yango nalobi soki tozongi na baplein est-ce que plein oyo Bemba asali lobi oyo azalaki makasi ifalaka abima te abimi vraiment aprofite na plein oyo eza moto ya mapinga c'est le moment ntango mobulu eza Bemba me biso tolobaki oya boye te nga mpe Bemba mpe abemba akei na ye me bato mosusu bazoyoka kaka donc ebandi elela donc ebandi kobeba sikoyo comme bacongolais mosusu baza bairresponsable abi te longola mama Patricia ye moto aolamba ye moto alambaka fufu wana bien otikeli kaka responsable kaka wana na fufu wana longola mama Christine Maelisi mama Christine oko atongaka ye kaka il faut continuer donc mosusu akokobima na mayele pe te ya kocreye eloko mosusu ntango moko afungoli porte mais il faut déjà misusu bolande na nsima te soki oza na nini oza parti oyo bozalaki na bamandoki c'est le moment kutu ozalaki vrai passe ya lobi kutu fallait tokanisaki pendant que non ya kotake ngai toyoka elela mbala moko papa mais oyo balobaka na biso bacongolais ebele ya bacommunauté ebele basala biso kawa na trop parler yango mpe baloba trop parler peut tuer alors sikoyo après 10 ans ya Bemba bolingi soki bando juge ndeko na bino 10 ans oyo Bemba asali terrain ezalaki vide il y avait personne mutu taloba oyo Bemba asali plein plein nini biso bacongolais tokokamwa biso Félix Tshisekedi auti kosala plein moko kala mingi te awa plein moko sans rien Bemba mpe asali plein na ye ya retour na ye po bango nyonso bazosala baplay ya baoccasion na bango ya ndenge ye asalaki play na ye po azongi c'est tout à fait normal ça fait 11 ans d'année ndenge akokisi na poto bapeuple na ye bayebaki ke azalaki na prison c'est normal mais sikoyo Bemba te moto akoko opesa bino mot d'ordre ya koloba ke non elela non bandeko na biso il faut arrêter des jugements bidons. Il faut kotika pe kobimisa ba responsabilité na ote kosola na tantine moko nazo solane pona mama na biso oyo tozo kosenga lisungi na communauté nyonso surtout même pas na Suisse partout na libanda ba soutenir nini mama corps ya mama Nelly Eya na Suisse ba carte mais nga moko nazwi na tie na Facebook nanga na ote kosola de comment on a vu mais sur tellement mambongo senga il faut kosolola parce que ba kotaka makambo boyete surtout tellement mambongo faut ko yeba ba nani bazo ko organiser mais lokola sikoyo bandeko batine ba forcer nga te que ah maman il faut tia photo boy na Facebook non il faut changer profil donc nga pe na tie parce que eza part ya responsabilité c'est ça ezo senga na peuple mutu na mutu faut avoir part ya responsabilité même bandeko na biso basalaka ba analyse ya politique baloba na français trop parler peut tuer il faut arrêter ça fait combien d'années ba misusu trop d'analyse mais sikoyo ntango bazoloba analyse ozosala ndeko est-ce que plan nini obongisi misusu mpe bokozongiselanga question wana mama mo isanja yo mpe analyse kuku mama Nadine ese de Panama ma conserve mbote place oza yaya nga mpe bokozongiselanga question wana mama yo mpe baanalyse ozosala plan nini yo obongisi c'est ça nous parce que nga mpe naye kosala analyse sikoyo nga nazoloba ya propre mpona quand même mpe que non ya koessaye mpe koarrêter bah n'importe quoi écrire bah biloko ebele sur Facebook parce que ils ont rabaissé nous ils ont rabaissé biso envers ba frère ba sœur ba ndeko na biso ya bangole ba Brazzavillois ba Ivoirien ba bikolo mususu ba Rwandais bango moko bazo seka biso nous tala bango bazo finga na entre bango na bango bazo se moquer na ba opposant na bango entre bango na bango mais qui profite de ça il faut qu'on se poser la question mais ba ndeko basalaka ba analyse mais ba analyse wana tokosala yango sans vision te faut analyse wana ezalaka na ba action siko mwana nga tellement na nga ba misubo mona na sala na nga ba émission na nga mais makamba Congo nazora ba temps pour na kolobela ngo mais ce que on nazo réagir parce que ça fait mal jusqu'à quand même il y a nos sœurs nos frères au bazana kasi ya poto oyo vif social na bango ba souffraka penza te neti banaki
bandeko na biso na est ya Congo, bandeko na biso na Kasai baza ko souffrir, baza ko kufa. Bino na ba Facebook ba misusu baza ko sala ba analyse ba bidon. Ya sali plein. Bon ye plein na ya sali ba plein ba occupation te. Ya da muta occupation. Oyo siko ya ba opposant mususu muta ba opposant mususu oyo IDPS bien. Plein wana ko te lobby a te lokote. Oyo Félix a sali plein. Oyo mususu ya ML sali bien. Donc mais c'est juste caca. Au moins baloba na français que chaque chose a son temps. Mais vous avez dit que toujours que c'est ridiculisé pour rien. Mais Kabila Zanaye. Mais et là où vraiment que non, ils a bien été que Congolais ligne de qu'on a été. Ça c'est pas gentil. De qu'on a bino. Bemba wana azana sang ya ba Congolais ya ba Rwandais te, azana sang ya ba Burundais te, azana sang ya ba Angolais te, azana sang ya ba Tumisusu te, azana sang na bino. Alors 10 ans passés, bonsoir maman Joséphine et Charlotte. 10 ans passés, Bemba Sali na CPI kuna. Donc tous les Congolais, et là opposants wana, bazala qui libre ya kosala quelque chose. Il faut pas pour retourner faute eza ya maman Nadine c'est parce que maman Nadine yo zala ki wana ndenge nini réacheter non. Manque pe ya ba responsabilité et ça nga batu mususu. Donc ba analyse mususu eza nango na ba sens te même yanga pe ko loba te ya yo peza na sens te non. Ba misusu ba osala ngo ezo wuta na motema parce que la haine motema mabe. Hein? Toye aussi la comparaison ya ba plainte. Il faut arrêter ça bande ko na peuple congolais, réveillez-vous. Soyez responsables. Hein? Jusqu'à Kabila ko boka date Kabila ko kenaye. Mais problème à RDC c'est ba congolais, c'est pas Kabila. Baza peuple mo balinga na kate. Et puis eloko ikamusaka ngam neti ngam toka mo isanda ata na zui photo ya Jean-Pierre Bemba nati. Ata lobi na longo na zui ya Félix nati. Hein? Mais ce qui unité zate. Kabila na un jour ba biso ba réaliser que non Kabila za ikuta kati po na kaka asuki sa biso ba congolais. Mais jour auquel nous avons appris que guerre entre les Congolais et les Congolais est causale. Parce que le peuple moko passe, manadi. Vraiment. Et ça, c'est triste parce que 10 ans de Colombie sali na CPI. Moutou nyos toi la kina. Et on a vu, paix à son âme, et à papa na biso Tshisekedi opposant, ya munene. Ou azalaki na RDC ou atikalaki mais il est pas salaki ba plein ba occasion pe zalaki Kabila kete Kabila kufite par contre écoute papa ki ba plein lisusu mwana na yazo sala Bemba zalaki ka na prison et loko moko soulèvement populaire moko salamité tozu ba ndeko mususu ba combattant mususu nazo mélanger te mususu omona kaka bazazo lobalo bazo comment okoki pe kotuna bindeko eso yo so mona okendaki déjà ko se renseigner place elela o proposer déjà groupe ya batu moko pona basala yo mutu mususu omona na ba identification to mona pasi tongo midi poko rien du tout. Analyse à Facebook ezo sunga peuple à se réveiller à avoir conscience. Mais tous la peuple oyote buzo bana Facebook entre biso il faut bimaka. Faut tous la fier na biso. Ata mo ba différence ezali. Ata mo parti wana ata bato bazo soutenir ba opposant oyo. Souci na bango pesa quand même ba soutenir ba zape na besoin de pouvoir. Mais il faut botika ngo tia na Facebook. Ceux qui Bemba sali plein sans rien. Tous on va plaindre pauvre papa Tshisekedi à ça là. Asala va plaindre sans rien. Félix Tshisekedi a dit que ça va plaindre. Abomina. Quand on va ko boma ko to ba plaindre mususu pe IDP c'est boma et belé Kabila kendate. Hein? N'est-ce pas? IDP c'est benda pe bomi pe bana batu biso ba bima mais Kabila kendate. Donc il faut pas que nous sa faute na oyo parce que y a bimi y Bemba zongi asali plein na yende y a ayembo kazongi
bango nyonso to bazosala baplay ya toujours mpe tolobi c'est normal eza baspectacle parce que ye mpe asali spectacle na ye ya retour ya mboka na ye c'est tout à fait normal. Félix mpe kokosala mpe baplay na ye na ndenge na ye na spectacle na ye acréé na eloko moko abite nabibisaka bato bamona peke nga mpe naza na soulèvement populaire. Mais sikoyo nga nazoloba eza likambo ya conscience, eza likambo ya force ya congolais, et puis eza likambo ke non congolais faut awelela eloko nini oyo biso vraiment tozolite eza changement na RDC, vie sociale ya Congo. Bonsoir papa Bertin. Parce que biso toza na poto moni nga mo isandani naza mutu a mutu te nazolo bango vérité nga naza mutu oyo nazomona ke aza na parole ya unité, azobimisa maloba moko ke non. Exemple tozandi ba information awa ya Jean-Pierre Bemba azoloba alobi ke opposant oyo akotia mutu tokozala sima na ye, eza parole ya unité. Tokozala na te groupe efandeli ngwande papa batamona pasi siko ngwande bimisa minduki soki ya bimisi te mais yo pe bimisa. Pourquoi bandeko mosusu irresponsabilité na moto obikaka ke non ye lokola alobaki il faut asala, mais non peuple azalaka boye te bandeko na nga. Mutu na mutu aza na droit ya participation na RDC sur le plan tout. Sikoyo indeko lokola koki te ale soki papa na biso yango nde oza wapi fulu yango eza ba responsabilité na ti seke pauvre papa wana pe abimisaka bato mwana na ye mpe azobimisa bamisusu bozolomola kaka salite na mokongo ya baninga mosusu mpe bazotala te oyo ya défaut mpe eza nini. Mais qui profite de ça sur Facebook? Plein wana ya Bemba échanger nini? Parce que Jean-Pierre Bemba non maman Nadine essaie parce que on m'a bandeko mosusu ba comprendre rien sur ba siècle toza et ça na bandeko belé ba comprendre rien. Toko loba ke papa ngwanda lobi ate il faut minduki et mais yé moko pa ko somba ngote et comme luka vie ngana na parti bo totia oui et ça ba mosusu otala te oh Bemba sali plein batu babimi akimisi Kabila te. Mais quel raisonnement pe? Mais ce que y a sali plein sur qui tozonga da ba plein oh ça la na époque à Mobutu oh pas titi abimisa pour personnel mais rien ça la to yeli susu Kabila aza 10 ans passé ya 10 ans Bemba sali na prison vie des alaki da 10 ans wana 10 ans facile 10 ans wana donc ba opposant na Congo bokokai kosala quelque chose pendant que Bemba nyaka bimanya otuna Kabila kenda wapi obite Kabila kutazala Kabila bakanga te dit ça c'est toi qui na mutute na mandefu bon prouver rien du tout bon prouver rien. Alors ba congolais loko so ça loko na salle intervention yo congolais lingi ndeko na été sur les plans tout zo mona même parti yo ngana lobaka il faut respecter choix ya mutu ndenge tozana poto mutu tout mundele omona boye oyo teke loko na yo boy police ayo tia babi non j'ai mes droits tout que oyo toza na poto lokola toyebi démocratie faut peu kotike la congolais nyo surtout arsa la choix na ye ya parti politique na ye mais eloko oyo nde nga mama mo isanda na ye kolobela eza likambo ya congolais azo pesa amour vrai te pa ndeko na ye surtout na makambo etali avancement ya mboka na bango moko. Félix Jean-Pierre Bemba misusu wana banana soki bakati bango banana sang ya congolais et na mona mumbali wana Félix wana soki alobi nazotia mutu bo juger te parce que ote aza na de nini te formation soki nini te atanga nzamba te biso na Kabila auti nulle part donc pas oloba ke atape congolais wana oyo ke non mindele balobi ke biso to mata to kita nyo boyebi président ya ozana Congo wana na RDC to la guerre civile entre biso ba congolais pour rien parce que bango moko donc bato bazo diriger wana eza mindele wana donc j'ai oyo biso ba congolais oto ko sala ke to casser mindele wana eza unité soki mindele ba pesa ki Bemba mot d'ordre ke to lingi na biso mibulute fallait ba opposa wana na bango ba yokani ba ko tia efrakata mbala moko. Bah oui Bemba, on s'en fout dans le règlement, dans ordre, nous on s'en fout de ça. Donc toujours surprendre mindele wana. Voilà peuple nenga mona makam.
sikoyo wapi batongo oyo bakoya kende babike no tozo koniata mwa moke mpe mwa baidéologie ya mindele oyo mpo mindele bakosakana na biso tolinga te bozomona mo Poutine asala bango nde bakolalisa eloko boye Poutine aye alekeli bango esprit tozozanga nde mpe baopposant oyo bakolekela mindele esprit bobemba mpe soki mpe akitaki na ye wana soki aye na basilence na ye wana bakalme na ye wana ye mpe asololi na bango azwi baaccord azwi na ye mpe babiloko mosusu kene okeba koto okomeka te soki omeki makambo nio mosusu ekokozonga mais mona bato botika ye libre lobata mama na bi mobutu mpe atangaka te kasi soki totali soki mpo congolais olinga moto aya na mayele mais soki totali wana mpe ko yango Kabila ifo bando terra biso mutu oyo atangi neta uti nil par taxi mais yango na monga kuna lobi Kabila la saki Jean-Pierre Bemba la kiti parce que azana expérience ya kitaxi po akoko la sa mutu na ba kiti boite saka yeba ke moko pe kiti et sauvera na ngombeto mais biso nde ba congolais po so to lobi to sakana na mindele Bemba yaki na ye a respecter ba accord na ye to tika ye tranquille soki bato babimaka pelé ndenge ba congolais biso soulèvement populaire il fallait ça et ko sala mana ndenge nini peuple congolais faut timba yo moko na nous allons réveiller soki de ya afungola ki porte wana mbilinga fallait que wuta na est na nord etali biso to Bemba etali biso te soki accord yo signé nous on s'en fout tozo ko lelisa peuple azalaka deboye mais sikoyo biloko wana esengaka la force unité amour nde ezozanga ba congolais jour oyo même soza mutu ya Félix ozosalela ye bato Félix boza libre ya kosalaka bastati ya bozo kokumisa Félix bozosanjola ye bozosala ye boye c'est normal bato Bemba mpe eza bongo mutu na mutu aza na choix na ye c'est normal liberté d'expression bato oyo ya Moïse Katumbi ata bawana babi te ye aza rwande bao babi te Moïse aza na liberté d'expression mais ce serait comme que intérêt ya RDC peuple wana tiki nanu bato oyo soutenir aye sikoyo kosala plan B pona to ko isape mindele ba stratégie na ba po bomoni bana mboka bomoni ba opposant wana ko ba kosoka ka ba consigne mindele bolinga te ti peuple congolais ye mo wa koloba ke non na tiki nanu ki sentimentaliste ya ko soutenir parce que Félix a mutu nanga na tiki nanu parce que ngana na mwana poto na tiki nanu ki sentimentaliste ya MLC ki sentimentaliste ya papa nani ngwanda na tiki nanu ki sentimentaliste ya mususu wana bon biso nde toza boyo mundele atende bomondinga a opposa mais mindele ba pesinga condition ba lobi kaka soki kaka na tie mo mobulu ke Kabila biyo bokaza ke ba balingi Kabila so mindele ba biba lokota Kabila ba bomeza na seconde bango basimba bazosimbisa nde touche ozomona yebe mwana wana yebi ba jeune na bango omoni ba manko Kabila asalaki Bemba ko ifo biso ba congolais tozala nango devant mindele po bayebisi ke Bemba bayebisa ke déjà Kabila la esa Bemba place a bien tika yepe sko a défier bango biso nde ifo to défier parce que mindele tomoni mwana mboka moko asali pa so ake kobisala meeting bonde bazo bandi de ba campagne bango ba élection boye bomoni mwana mboka moko abimi boneti neti kala Bemba wana nde mutu tokoki ko utiliser ye pona to défier mindele mais soki bozeli Bemba bolobi ke ate tozozela Jean-Pierre Bemba apesa mot d'ordre tozozela Jean-Pierre Bemba ndenge za wana aloba ke tobima bana mboka boko défier mindele te Kabila kutu ayebi je ya mindele bayebisi bi Kabila alo tika Bemba tranquille ndenge azoya ye kutu moko alobi bona olakisa bino pe ke ngape naza noir na timba alaisa fansi Bemba na kiti biso pe moko pe ke noto moni Jean-Pierre Bemba ndenge azosala ba campagne boye ndenge Bemba yaki wana bayebisi babi komeka te Bemba fandi na ye sikoyo Bemba pe akokoyebisa bino pe teke non 10 ans nazalaki na CPI est-ce bobongisaka ta groupe ya bato moko kuta te mpo boprofite ya bana mai pourquoi boprofitaki te fallait boprofite soi-disant bato oyo baza na oyo 10 ans Bemba bazalaki na prison misusu esi bozalaki déjà na ba groupe na bino bozalaki boza baopposa bamisusu baza na bambongo mpe baza wana misusu mpe batambolaka deya basalaka baplain bandeko nanga boya koloba plain Bemba asali sans rien nani yango donc opposa nini yango asala plain te ya chichi kutu akufeli biso kutu awa aza na Belgique asali baplain moko ya kosakana te même na poto awa plain même kutu na Congo n'en parle même pas Félix Tshisekedi kutu mwana na yazu héritage wana baplain rien du tout plein sans action bango nyonso tout tozana baopposant nyonso na Congo basosala baplain sans action
faut le bango siko ba plein wana bana mboka ba plein wana eza lokola ke non toke na ndako moko boye babi moto alakisaka nzela bazalaka toujours nsima na ye moko aleki sikoyo ntango ye asali plein par exemple plein alobi tomoni félix abimi félix abimi si bato bazolanda ye yo déjà opposant wana oza na bato na yo to oza na mwa baplano moko boye quelque part bimisa bango baprofite na plein ya félix bana mboka bagisaka nde boye babouleversaka mindele na bastratégie ya boye yango bakoo poutine asalaka bango bato na bango ezalaka nde bongo te Poutine biso toyokanaki boye oleki boye mais eza bongo te mais jusqu'à quand bandeko na nga bacongolais yo ozwa kojuge moninga na yo inakidiba voilà mona kotia bongo yo osali plan osali eloko te bongo ye nde moto aza congolais na congo wana nzambe akela ye congolais ye moko bemba aza congolais ye moko te yo mpo oza congolais nga mpe naza congolais félix aza congolais ye moko te baopposa mosusu wana donc nazolobela bandeko oyo bazocomprendre rien botika nani kosalir image ya rdc na niveau bafacebook si baréseau personnel parce que bamisusu boza bapromettre bino baposte na baparti na bino moto aza libre ya kokumisa parti na ye ya kosanjola ye mais eloko oyo eza mabe eza ke non mwana mboka na bino tozalaka mpe na respect wana ya badébat misusu inutile surtout misusu bazokomi kokondane Jean Pierre kaka sikoyo moto abimi kutu kala te kutu ata 3 mois kutu esalami te oyo te bemba yo mpo ozoyoyesa so makambo nie bongo yo bemba azalaki ne na prison yo moto osali 10 ans na kabila yo moto osali 15 ans na kabila ovivre na kabila osali Congo nini oyo kosauve RDC na eloko nini tosepose baquestion biso nyonso mpo ngai naye kolobela kaka bandeko oyo bazojuge balobi ne jugez pas, ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Pour ceux qui bandent comme si vous jugez plein bemba, ya nga pe na ko talisa. Na oti ko komela ndeko bona bindeko. Olingi to sala to lobe masolo ba plein. Oh. Ba poza wana ba ngonyos atandenge Moïse Katumbi azoba ke na okita. Moïse Katumbi pa osala plein na ye. Ne Katumbi azolinga kita wana. Ba opposant oyo emisu ba surtout ba na poto ba bandeko na biso ya diaspora pe musu obo za na souci obo zolo ba ke non élection eza faux plan c'est le moment soki Katumbi asali plan botia ba mbongo na bino anje boluka bana mususu wana basala quelque chose to lo ba ke non to tika na makamba trop parler peut tuer to banda sikoyo action kaka biso nde tozozo ngasi tala omoni ba mboka na biso ba RDC so ezaki ba ngolais ko totika biso ba congolais biso ko lobeza rebelle il faut ko ndimango so ezali ba ngolais tokeka kana ba bikolo misusu tika tozuka ba ngolais ba ngolais ko angolais ko zomba ko tayi ala ko tikelo tango loba wana aya ko lakso bo non biso nde ba congolais ya RDC esprit d'équipe ezate état d'esprit ezate amour sincère ezate trop des intérêts zana ba congolais alors sikoyo ce qui est mal que mutu asali 30 ans na poto mutu asali 20 ans na poto voire même 40 ans na poto ozo vivre démocratie à poto ozo vivre vie sociale ya malamu ya poto mais ozo ko compliquer encore une partie politique oyo yo ko apporter un plus à mayele que quel que soit sentiment yango na vie bandeko faut kolongola sentiment ngana na mutu parti politique moko te mais ngana zo sala ba analyse oyo comment ndeni un peuple akokobimana qui esclavagisme mindele soki tolinga te mindele mutu aodirige RDC mindele wana baodirige tous les pays des africains bango et puis biso toyebi et puis mpona kosiprendre ya mindele eza bastratégie oyo nazoloba bemba bimaki ayaki et puis bato tu boyebaki et puis bato oyo soi-disant balobaka mpe soulèvement populaire bozalaki. Où est votre motivation na sorti ya bemba? Peuple congolais, to simba na makasi, Congo elonga la majorité to simba na makasi, Congo elonga Siko bemba bima ayaki lobi pe omoni bemba amorazo kode na ebino. Siko pola ni komemisa muninga ngambo. Yes, ali 10 ans ya prison bato bamoni passe za famille na bana na ye, n'est-ce pas? Siko yo ya ye kodo bango ba kode ye ke bemba kutu kabila kutu zo défier moi muke ba mindele Rwandais wana petit Rwandais wana aza félicité parce qu'a défier bango ba pesa qui est ordre ke bemba ça la bien
il y a défié ba moment muke c'est ça le biso pe ba congolais photo ça là sur de monique moi na mboka moko abimi na full boy biso pe ata mwana mboka la Félix ni oh bango balobaki nanga ke na to sa tala tika biso do efraka te bandi bala moko après ça ata babengi ata ye alobi ke na yebi te po ba preuve relax ata mingi ngana zaki nanga calme na yebi groupe au place ba yebi te ba comprendre que non peuple wana eza na kanda peut-être ezalaki mpe na groupe ya bato mosusu babombanaki bazozela kaka mwa eloko moko esalamaki ezalaka nde bongo eza na bacouple mosusu oyoka mwasi omoni okatelanga lingala moko mosusu mobali ata biso abosaniaki abandeleli likambo wana aprofite na eloko moko ezalaka bongo mais peuple congolais responsabilité ya RDC même ata baopposa wana fo kotikaka bango aire moko barespire yo oza na poto soki omoni ke mboka wana vi nango sociale ndenge biso soyebi eza na pasi ça sert à rien koamemaka baaccusation epai ya bato mosusu ozo koaccuse qui est congolais qui n'est pas congolais so oza congolais banda kosensibilize banda kuta bajeune kuta barabi kuta bazosala babiloko moko ya basomo batata mosusu ofandi no kaka mosusu ofandi na Facebook bandi no kokoma bemba asali ba 10 000 soki bemba asali soki ba plein sans rien soki bemba soki asali plein mais bemba kaka plein wa ntango apesi date kutu mpe mindele bakoloba nini bemba kita RDC sans ke oloba akoba koloba mpe te akiti mpe bongwana bongo te makambo mosusu ezaka mpe makambo ya nzambe mosusu ndenge asalaki wana lance déjà ke nazokita falaki quand même mpe bamisusu batimba botimbi te peuple congolais on dit trop parler peut tuer totimbi te il faut kopesaka faute kaka na bemba te biso nyonso tu toza bafautif mpona koniata mindele tokozela bacaprice na bango te combien de kabila kaka yango nazo bakabila timba mpo soki kabila ayo basololaki alingaka respecte ndako wana kabila alingaka respecte o kabila komo osala na jean pierre bemba na micho azoboyela ye ndako eza ndako bapara na ye azala ta mokolo ndenge ndi akokela na ndako bapara eza ndako bapara na ye nani yango na poto ate soki okiti congo okeki vacance okomaka na ndako bapara no te to analyse babiloko mosusu mpo misusu ezaki complexe eza ndako bapara na ye babotaki ye wapi ndako na ndako bapapa na ye eza na droit nango to bozomona ke congo eza na problème moko très sérieux donc peuple azangi droit donc peuple wana ndenge aza wana azovivre na kidictature kabila aleki kutu na papa nani sescour o mutu kuta defie mindele azwi mpenye bemba afandisi bo biso mpe ndenge ezalaki kaka na mobu kaka na plein wana plein esalamaki lobi na congo bino bato ya mandoki bato soki ya baoyo balobaka otenga naza na groupe nanga moko ezalaka na point koto bozalaki kote nini parce que bemba lansaki déjà koya na ye sikoyo ye azwi baordre na ye asololi na bamindele bino bolingi nini tolingi nini biso kaka ennemi ya congolais ezala congolais mwa mobala bato sikoyo azonga na CPI non et puis pourquoi kozongisa quand même c'est faute pendant que 10 ans d'année ya vide sans rien kabila tikali na ye baopoza wana na misu na baveste baliaka mpe ndenge bango parti bembe eliaka bambongo bango nyonso tu wana bafutaka bango tu wana bafutaka bango alors bato oyo nde bazosoutenir baparti politique bamisusu baza baconseiller moko mabe tellement ki sentiment eza tellement ki tribalisme eza trop tellement ki motema mabe eza bato oyo bazoboma congo eza bacongolais c'est tout kabila azoboma mboka na biso na sang mais bato oyo balingi ke congo efungwama te e avance te ce n'est que des congolais il faut koloba ngo vérité mpo soki congolais olingi RDC bonga eza na seconde toza na besoin mibali ya solosolo mibali oyo bakolobaka jean pierre bemba osaleli biso fule alors biso tozotake na fule wana yo okozwa raison na yo parce que babimisi yo ozalaki te tututu bakoyeba place oyo fule mosusu ekowuta te c'est comme ça peuple ndenge alamukaka faut pas komemaka bafaute moni bemba wana kuta baanalyse yango boko batosalaka baradio bakanini nga kutu ndenge nasali nanga boye émission na ngai changement de mentalité tout oui naza eza droit na ngai ya koloba parce que je suis congolaise de la RDC 100% donc c'est mon droit mais sikoyo natuna nani baoyo banda babandi bakikomba ngo
si sikoyo pour Facebook un jour il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter, non? C'est une vision, les amis. Vision, c'est un groupe qui est en Rwanda. Groupe qui est en Félix Tshisekedi. Groupe qui est en Fini Peuple. Bozo Boma RDC. Bozo Simba na makasite pour na Congo et longa. Mais Bozo Boma Congo qui profite banane. Tozo Sambu sa RDC na Facebook. Nga yango moni mama makambo na biso ta bandeko na biso ba ko loba bani ba politique ezaka pasi na sina se méfier na zonga sima parce que qui tribalisme eza makasi loba ta mama Nadine ese vaut mieux Bemba que Kabila, vaut mieux Félix Tshisekedi que Kabila. Mais si c'était Félix on attend na été Félix on a ko yeko to zai komona mais c'est quoi attends to zai komona e ata mwanda ndeko na biso sana ina Kabila so babimisi Kabila za sana ba Rwandais Félix za sana ba Congolais ata soki aza na 100 Kabila za 100% Rwandais Félix soki kozala na 50 soki o muso kozala na 20 bozomona te que il y a la différence mais ce que le peuple agissera avec l'amour peuple agissera avec l'esprit d'équipe peuple agissera bongo sans wana peuple congolais misusu bobandako tozo ko akizanaka kaka omoni kutu te beme yango nga na loye kozongisa na bibande botouche kutu masolo ya plein te parce que baopposant na biso baza baspécialiste na baplein baza baspécialiste tokomona ndenge campagne na bango bobandawa okomona mpenza Bemba kangi kote kuna bangala kuna plein Félix Tshisekedi akangi kote Kasai kuna plein oyo mosusu akangi kote Katanga kuna plein bango baza baspécialiste na baplein mais état d'esprit l'esprit d'équipe nde baza nango te moko akoko bima bike non neti Bemba zoloba nga nazoloba oyo nga nayoki na France 24 Bemba zoloba ke non opposant oyo akobima na groupe na biso tokotia maboko mais le reste ata balobi ya bamisusu bango nyonso ata balobi yango mpe na écran mais il faut yuta na motema mpo eloko oyo eza important eza c'est la RDC la RDC faut ezala sauver eza baindividu te tokobundela baindividu te tokodéfendre la RDC parce que ekita niveau bas est-ce que peuple congolais bao bozo soutenir opposant botika bino ka bo faire raisonner opposant wana parce que opposant wana baza na bango na unité zande bato bozo ko soutenir opposant wana boye na ba différence et puis na ba ndeko boza na famille ozo za quatre na famille oza muto IDPS mais tala intérêt ya RDC parce que oza na pays mususu te que Congo même si oza na nationalité libanda c'est ton pays d'origine et là qu'on dit ba congolais mususu bazo bosa nango côté la télé ye ngala ko défendre kaka na seka ba misusu wana oui eza ta bazo ba mais tant comme net bato ba okena Kabila élection ata bozaki ni sans opposant siko force nyonso ya peuple ko yana opposant wana moko oui par ngote siko congolais zo zanga de force wana parce que le bité ngala otinda batnanga ba bimate parce que so ba bibi ba otia Bemba poa Bemba siko yo lobby ne wana ya ko zo parti a ko zo pouvoir mais pour Bemba peso ka zo pouvoir pour aza mwana mboka bon te ata soka ko collaborer na bamindele wana mais mwana mboka la mwana mboka parce que RDC muta dirigeant yango ezaka Kabila te ezaka Kagame na complicité na bango mindele yango bomoni roi de bongi soin ozomona roi de bongi soin RDC muta bongisa muta dirigeant yango ezaka nanu principal ya muto ezaka Kagame bomona ba de même na ba photo soka yindeli kuna Kabila kendaka kuna poisoni mais biso tozoluka muto oyo ndenge za wana azala muto IDPS azala muto nini mwana mboka nde muto tozosenga mwana mboka koko yiba na ye ndaku na ye mais muto libanda yiba yo mbongo ndeko eko soyo ke mwana na yo ayibi yo to pesa la exemple ba mama na biso ata ba papa mwana na yo soko ayibi yo mbongo na ndaku ndeko oyo obete kakati bonsoir papa Rikine Miala okangele akoyiba disute osa ko ite mais siko mwana mutu mususu na libanda ye na ndaku na yo ayibi yo mbongo oyo ndenge koswali c'est ça ndenge biso ba congolais RDC Kabila uta libanda ayiba biso valeur ayibi biso mboka na biso ayibi biso ba richesse bazo copier Rwanda ebongi na Kabila soto zongi na bane Rwanda ezalaka sointe tangu Kabila fandaka na Congo te siko bozomona pasi eza wana soki Félix afandi wana ata azoyiba azali mwana ya mboka
bango misusu baza na sang na biso bana ya mboka sikoyo bango baopposant na bato oyo bazoboma bango ezali bato bazosoutenir bango oyo ke bayeli bamisusu baza na poto azaka na esprit ya poste ondieli na poto awa osimbaka mbongo te famille na yo bana na yo baliaka malamu te ki égoïsme eza na bacongolais bamisusu bazopense kaka na bango et non mpo na bandeko bapauvre baza na capitale bao baza na baprovince na bakasai bazosouffrir voilà eloko ezoboma unité ya bacongolais parce que soki baopposant wana ata baza 100 ndenge Jean-Pierre Bemba lobaki moko soka bibi tokozala nsima na ye c'est ça peuple il faut azalaka monoko boye a affronter Kabila mais et non tozoya boya kolebisa biso ke non Bemba sali plein sans rien mouvement soulèvement populaire esali te ntango Bemba bimaki mpo na nini te bato bazalaki na besoin ya mouvement botake te mbala moko pourquoi balobi moto alakisaka nzela bazalaka toujours nsima na ye siko ntango ye abimi alakisi nzela ntango bango kutu mindele mpe kutu ko omoni ezalaki kaka makambo ya nzambe occasion epesameli biso lobi mais rien peuple tala occasion epesameli biso tellement bacongolais balinganaka te na état d'esprit yango bomoni ke eloko moko esalami na congo na koya Bemba eloko moko esalami te soki même baopposant wana na bato basoutenaka bango babiki ntango Bemba azokoma yo ozalaka na bato combien yo oza na groupe boye est-ce bato oza na mouvement oui mouvement ezali bo nde Bemba okoma kaka toolekisa moni ezalaka bongo ata mindele bapesi bacondition sikoyo aktosa bango te banai baodirige Afrique eza mindele ti biso bakomba noir babilo badeba monsieur esalamaka inutile mondele azodirige monde bango baza bamultinational bazodirige bango baza bato ya koyokaka bango ya kotielaka bango baere moko libaya bomoi te Kabila adefie bango mamoke azwi Bemba pene afandisi azoloba Bemba aopesa punition ke non ndako na bino okende te epoute eza droit ya Bemba azala akomi koko ezala soka fani bacongolais boni bakokisa ba 40 bafanda na ndako parana ba bamisusu tokei wana totie mikro mona ye boye afanda mpe baparana eza droit ya Bemba mais comme Kabila er moko mindele mpe baopesa kanda mindele babimisi Bemba na moment oyo mpona basimbise touche yango mpe alobi bonga mpe na olakisa bino na ofina mpe Bemba bouton biso mpe faye tolakisa mindele kaka ntango Bemba akitaki tonga mpe oloba Bemba nous on s'en fout na bakor na yo dans sens ke soki balobi na otia kimia biso siko toye mpe todefie bango mwa moke balinga bazala surpris mais RDC tolinga mpe totika histoire alors peuple congolais à qui la faute peuple même qui mutema mabe voilà les mots papa Riki nzambe pambola yo tolingani te bolingo eza avec ba propre intérêt bolingo eza te ya ndenge ya ntango moko apesi pa soulèvement populaire ebandi oyo mosusu azobenga moto ya parti politique na ye groupe ya bato wana tomonaka yango ezalaka awa sikoyo yango nauti oloba na ndeko wana na bi o Bemba po aza moto ya IDPS o Bemba bimi lobi plein rien esalami te et pourtant il fallait profiter nga na bi bongo plein oyo pauvre papa Tshisekedi asala alengi ya Bemba te soki peut-être tolobi to bandolobela baplein baopposant na bango nyonso bakosala baplein mais bazosala baplein sans action baplein oyo bazosala eza lokola neti ngai mama mo isanda na ke na biro mobeya mondele na bibontonga na okota mbala mo tobanda masolo na mona tomona bango me bakombata omoi babiso bakokanga ambassade oyo abandi bango eza bongo pepe na biso congolais na miniti oyo eza soki tozeli bamot d'ordre ya opposant wana ifo loba non baza wana bazalaka faible devant mindele faut koyeba ngo mindele bazodirige mboka na biso bazopesa bango bacondition biso nde ifo todefie bango donc pays eza na force ya peuple siko peuple congolais baza unité à partir ya baparti politique siko eza mpe na baparti politique mosusu oyo bazali vraiment na oyo biso toloba ki racisme ki tribalisme makasi ke peuple azoyeba te eloko nini asala sikoyo yango nazoba qui profite de ça donc bamisu boyaka na Facebook Bemba saliria yo zo juger Bemba saliria yo moko posant na bino kutu yeba bibisaka bato ebele asalaka pe rien au moins siko place ba debe ba dosa donc tozo zo misanga ba réponse au moins pe o mususu pa lobi atali pe nani pe Félix Kalamiri ta ko sala plainte wana pe Félix asala ki so pe papa ngwana pas zaki na bato na pe bagna ki ba attaquer donc on solo ba état d'esprit donc unité force exacte
donc jour où les Congolais va comprendre que non peuple peut marcher et ça esprit donc il faut peuple dans la idéologie na ye donc peuple ne monto a sunga ba opposant wana donc opposant to quelque part bazo ba misusu pe bazo za un peu réservé pourquoi parce que azota abike na bimisa peuple bien sûr mais groupe opposant misusu wana aboyi parti na ye et ya ko soutenir bozo mona siko parce que to bunda contre qui bozo bunda entre ba Congolais to tozo lingane to bunda contre Kabila siko eza ba question ya ko poser parce que neti nga mama mo isanda neza wana naza mutu parti politique ya mutu moko te mutu o nazo mona que non azo défendre droit ya peuple congolais a mutu wana nde nazo tale na misu oui soutien zali mais sikoyo comment jusqu'à na ba niveau ya ba tukoti août na décembre makambo bino bozo na ba Facebook na niveau ya ba par débat ya yebe bakuta abimi plein batu babimi pourtant bemba kutu mindele be bakolo bana bemba ke kwa annoncer que ko kita Congo bemba ba nga kita Congo na wiklo abimi bo surtout ke kage bemba na Congo si makambo esala magi lobi to salaki na occasion donc sur occasion est simbité parce que Congolais na mutema mabe ba opposant monsieur baza mutema mabe ba tout monsieur o bazo défendre opposant même ba o baza na poto ba linki ba poste qui tribaliste za makasi yango wana ezo sala ke mouvement mon côté vraiment il y a force et choses à la pona et puis ça Congo na crise jusqu'à bateau et belé monsieur va comprendre les batika na batika ko soana na ba Facebook parce que vous fait la honte parce que tant bozo sona il y a ba Rwandais ba Congo ba Angolais ba Rwandais ba Burundais ba bikolo monsieur ba hôtel bino ba hôtel biso ba Congolais tozo sona sona au moment où Kabila doit profiter Kabila wana kolonga wana soki Congolais yebi ko pesa ndeko na ye possibilité te attendre ndeko na ye monsieur Azan a besoin de quelque chose. Sur les Congolais, ils ont soutien. Ils connaissent les Congolais. Donc, si les Congolais, tous les peuples, on a siècle de Tigalina, nous comprendre force à peuple. Coucou, maman Francine de Londres. Le beau quoi, Nzambe. Donc, on va périr qu'ils ont des caca. Donc, maman Isanza, on a toujours pour un plus de changement de mentalité. Mais c'est dommage que. Qui acquise qui? Voilà la question dans le basiko. Ozo acquise nan. Yo ozo acquise nan. Parce que plein au Bemba Sali, ils ont qui n'a pas tout sur Basala Kam. 10 ans au Bemba Sali na prison, tous qui n'a pas posé, ils ont libre, il y a quelque chose. Ils ont rien fait. Mais ce que tu vas bomber si bana batu, babi si bana batu va bomber si pour rien du tout. Alors qui acquise qui? Donc personne. Donc biso ba Congolais, il faut comprendre que façon ligne oyo toko dévier mindele. Il ne faut pas remettre la faute dans le monde. Non. Koloba et bon, ça rappelle trop parler, peut tuer. Même à temps où on a zoloba, peut sur l'équipe minima B. On a une analyse au peuple, il faut comprendre le mot qui non. Sur Jean-Pierre Bemba, Ayaki na foule wana, c'était le moment. Il y a collé ça. Sur le pelobi, bon, on peut Félix Abimi, foule lundi, tout taqué. Tous les mode d'ordre ya opposant on a lobi bonga na mutu moko ba osala bono wani za makambo akala bana mikeko to ya barabi kuto msusu ka sali mo ba ningisi mo ma pays msusu mona ba baza kuna na sika na sa mabele kuna batindi lettre ba bon osali musala kitoko asali na ye baza na batu na bango biso to kolobaka Congolais lingi ko accuser Congolais lingi ko pesa responsabilité kana mutu moko non ezala bongo te Kabila ko profiter Kabila lelo ko longwa ti histoire mboka na biso et bando continuer kaka to banda ko s'embrouiller parce que likunya ya ba poste leki ki mutema mabe leki misusu boza na Facebook bozo critiquer kaka bien peu bemba ngokuto mais c'est parce que aujourd'hui bata IDPS critique aujourd'hui oh monsieur soana critique aussi par moment bata MLC critique sur eux na yebite comment bozo bunda entre bino na bino Congolais on les entre bino na bino Congolais boluka nanu Congolais nini oyo ya affronter Kabila c'est ça Kabila ko tazo défier mindele tous on a un exemple kaka ya Kabila donc nga er moko na féliciter Kabila parce que sur Kabila abanga mindele ndali ngaka la sabemba na ndako na mutu wana. Et il y a des informations que non, c'est à côté de la résidence présidentielle. Tout il y a des à la télé. Et on peut pas non, on a pas toi, on a pas PPRD, pas comme peut pas comme pas on va tirer avec mindele ba bouton.
biso sikoyo peuple bato bo soutenir ba opposant bo fungula ka bango pe mayeli ba opposant kuta bato te bato ne bazo sala ba part oyo bazo ya ko landaka ba sankara na bango oyo bazo ko landaka bango pe bazo bebisa yango opposant na misusu ba misusu ba lingani te entre bango na bango azo alingi kopesa mninga wana soutien te ata na ba élection yo ekozala matata soki misusu bemba muta ko gagner ba voix po pesa mekoma matata misusu pe misusu pe Félix muta ko gagner ekozala mo matata mais côté Félix soki Félix azo gagner na ye ba misusu ba kozala souplicité mais problème bato bazo sala problème na Congo bazali ça c'est pas bien soki oza mwana poto oyebi vie sociale ya poto ovivaka bien olataka bien ndako na yo bana no baliaka bien tika kosala ba distraction sur un grand pays comme la RDC likolo ya yo ozokangama olingi intérêt ya moto oyo ozosoutenir parce que on peut se poster mais ozotala te ke non bato na Kasai bazokufa na Est ya Congo bazokufa pasi eza na capitale na Kinshasa lisusu baotala te ezolobela bango rien ba débat moko ba kokoma moko na ba Facebook eza na sens moko te ça c'est pas juste eza malamu te botika ko accuser Jean-Pierre Bemba tozalaki na 10 ans bonsoir maman Nico 10 ans ya kolongola Kabila tout le monde mututu aza na tort Jean-Pierre Bemba sali na ye na prison na ye afuti pe oya ye mais ba o bazaki libanda basali loko te totika il faut kotika ba congolais siko tant oyo ekomi to lukande congolais oyo nini akolongola Kabila makambo sili botika ko akize bon amuyibi ngaso nazo yiba na ndako na biso za ndako na biso eza droit na nga mais muto libanda soka ko yiba yo koyoka passe voilà passe na biso ezali Kabila nenga ye kobongisa bozonga na bane et c'est Rwanda ezaki so oyebi combien de fois ba Rwanda ba remercier Kabila ba remercier Kabila parce que grâce à Kabila ndenge courant de bongi et puis qui dirige la RDC eza Kagame eza même pas Kabila te Kabila a un mot à dire te devant Kagame alors Kabila a félicité c'est un vrai africain que ayibi na ndaka batuke asungi ndako na bango et la nzala te. Alors est-ce que biso ba congolais toujours lobela ba n'importe quoi sur Facebook jusqu'à quand ba vision moko un peu limitée bato bo mona musika de 2019 kolega nango Kabila PM misusu ote to kene élection te nana balobi mindele bazo pesa bino passe kaka mindele bazo loba ka élection wana pona bobima soki msu opposant wana moko msu aleki na élection na Kabila toyebi na biso ke Kabila akosala tout kaka gagner mais mindele bazo pesa bino déjà ba congolais passe pour profiter bon ça la soulèvement populaire na bino donc trop parler sur Facebook sur élection pour rien du tout il y a des gens qui comprennent pas comprendre rien bazo pesa bino kaka passe kaka bolongo la Kabila c'est tout est-ce que mindele bayebi ke teke no Kabila a tricher bayebi est-ce que ça Kabila muta tricher to za mindele mutu ba changer ba nini wana ezaka Kabila mindele bazo sala na bango bongo po eza meilleure façon oyo ba moni que façon oyo Kabila akozala na mbilinga na peuple congolais vouloir ou pas bon moni te ba bimisika Jean-Pierre Bemba parce que ba tie na mbara de choix donc bazu Kabila penda na place au Kabila za na minute oyo ko ayebi ba yebi tout ba yebi touche ba simbisier toujours parler de l'élection na ba fait élection to bo ke na ba accompagnateur bozo ke na ba non oui ça ba illusion moko ça vraiment biloko ba retard ozo mo nga mutu bo da benga nga débat mo na ba Facebook nga ba bi ba konero nga kota mote mindele mutu bazo sa ba biloko wana parce que eza seul moyen ya ko peuple congolais opposant opposition ceux qui baza ini eza façon oyo sikoyo Kabila kokimela tanga élection lobi nango te Kabila tricher sikoyo eza moment que opposition il faut bazala na unité bayeba ke tokotia moto oyo po kaka tokosoutenir yeye moto aganye po fule landa ye po mbilinga kota mais ezalaka bongo toya olobelaka makambo ba élection te bozo soutenir élection parce que bino bolingi Kabila alonga nde oyo azoloba bozo soutenir élection banana ko créer na armée na yo po na kolongola Kabila eza Facebook te en direct te eza te ke no la lula muke fani na yo ozo fana no solo baloba no pour rien du tout après lobi nango misusu batu misusu ba mindele wana bazo pesa biso mayele mwa muke eza ba stratégie voilà un bon français na lobeli stratégie ndenge pe babibisaki Bemba po soki bango balingaki penda ke Bemba aya na ndenge ya katimini Bemba nga kita na ye
ah ba surveiller kaka kiti pe Congo peuple pe yebite bomoni lobi bemba pe bemba full wani bimangi to raté déjà premier coup premier plan to raté alors botika marambo et élection eza faux élection biso nyos to yebi eza faux élection eza kaka pona ndenge eza wana e bandeli déjà mbala moko mbilinga biliga ekokota entre Kabila na ba Congolais to na ngana zotia ba posate na biso ba Congolais. Alors pour ma campagne sur banda ko réussir unité ya ba Congolais état d'esprit ya ba Congolais est-ce que baza prêt pour na mena ba affronter Kabila est-ce que ba Congolais baza déterminé est-ce que batiki ba différence na bango batiki ba priorité na bango sur poste oyo ngai bonga yo za président nanga to yo promettre nga est-ce que vous êtes prêt c'est ça parce que qui combat qui si on combattre kaka Congolais c'est dommage. Alors nous sommes pas pour les belés, nous sommes pas pour la bande ko obozala ki wana tozana toujours pour na kobaksa un plus et na bande ko na biso oyo nyosu bozala ka wana oyo pe tozala bozala besoin unité vraiment toujours senga toujours l'union fait la force. Force à un pays c'est le peuple et puis force ya ba opposant ezali bato bazo soutenir bango nde ba orienter bango. Alors Congolais na Congolais babundisa na raté parce que attaque Congolais na Congolais ba yibani eza droit na bino mais mutalibanda soka yibi bino eza passe toti kana makamba Jean-Pierre Bemba muyibi ba yiba ba sala boy ayibi na mboka na ayibi na mboka na asale le côté eza mboka na même ndaku nanga so pe na combien moté eza ndaku nanga eza droit nanga so eza saleté la bongicité eza ndaku nanga mais mutalibanda soka ko tia saleté c'est le moment de na ko telema na koloba. Bola la malamu tokutani prochainement. Merci beaucoup et puis bonne compréhension na batu nyo soto oyo bakolanda émission oyo vidéo oyo tant na zo ba bonne compréhension parce que tozalaka vraiment na compréhension mon côté et puis pour na bandeko oyo mususu pe balinga ko créer ba polémique et na sens mususu pour le moment toza l'échec pays oyo eza l'échec na monde oyo eza na pauvreté mais c'est un pays riche. Parce que les autres laissent à monde, ils habitent à un moment donné, tout ce canal de distraction, vraiment, ils ont 40 ans, 30 ans, ils ont des potes belés, ils ont visionnaire. Voilà les mots, on a suffi. Merci beaucoup.